Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Oyo Ashoka Masasi, na utobeta lisolo ya Zouézo Kifi, mon ami d'enfance, qui aboyanga na kota place ya zali. Zouézo Ashokanga, Zouézo Ashokanga, Ashokanga. Ya baza mo ebele na otanga deux quand on a autre na minzo to kaka. Ya mon feu aussi, il y a un ancien ami aussi, Sembadi m'a coupé aussi, qui a chassé na ndako na ye pour un problème que na évité, a beaucoup langa bien na ndako, mais il m'a chassé na ndako na ye, savait que na ola libanda Nzambe abatela. Retour nanga ya ndako ndena ozonga sikona uza transport ti quartier 1 kona kende kisenso déjà na mutema nanga esalaka bien te. Je ne peux pas oublier ça. Eza lokola TG nanga kufa alingaka signé contrat le 10 janvier pour abandobeta na stade le premier TG akufi. Je ne peux pas oublier ça. Tous les jours, Nzamba Sala. TJ à Kofi. On prépare pour qu'il y ait un stade le premier. TJ à Kofi. Si mais monsieur le message est relancé dans le bateau, basunga bateau. Non, on sert à bateau l'autre. On sert à bateau l'autre. On a plutôt na kufa. On a plutôt na kufa. Leki nangai ba kenga na kufi pona ye. Suna ke no gang na ila poni parce que c'est leki nanga mto sali. C'est suis devenu le leki nanga mto sali. Bona ke ile na pourquoi? De toke na fongo li boîte. Petit frère à Komilinga. Oui, na tekake de pont à Kingabo. Pona na Sali Matanga. Sali Matanga, il me dira que na Sali Po, na Zombo Wana, comme ça le roi yo quand même na Côte d'Ivoire, ngana matapoto, bon on a benda yo au matapoto. Pourquoi tu as vendu ma parcelle? Donc on a aussi bon en somme on a évité, donc les kateke au pan. Na bina Sali Matanga pour qu'elle ne poto. A kepe poto amote. Ba meli toi la mission qui avait ma saison est-ce qu'on va na kisenso na kisenso je suis maintenant pour na lek na teka place na nga mabima ko ngolo ba critiquer nga massage na kisenso ba solo ba olo bango mais ba biteke massage si pour comment na kisenso nani a commissie boy c'est mon frère propre à qui on va bien que beaucoup partir beaucoup va toujours pauvre voilà mais nos familles maintenant ba komi aussi na likopa na bango ke biso tokufa pona bango banginda c'est ça mais na famille na biso ikolo leki nanga qui avait vendu ma parcelle moi si na boy mais leki nanga mwana na yazo komelanga azo koma na Facebook pour dire que pourquoi ce monde ba bazali ba ingrat moi na leki nanga azo koma akomi bongo ba baza reconnaissant pourquoi na mo osali mutu bolamu et moto azo zong c'est la yo mabe donc moi na leki nanga bien en sens c'est quoi nde na vanda ke pa na bango donc tant tolongwe na kibeti masolo wana na famille ba pa grand frère donc je suis ingrat mais leki nanga teki do pango nanga zwa ba biloko nanga zwa ke o nazakane toujours leki nanga mais leki nanga wana ti le lo zong sa lo pango nanga te tango na uti Côte d'Ivoire en 2007 abinanga que
Na 2011, nazo sombe la yo lupango pas de problème. Si le lek nanga a changé ba mituka avant bandaka minene donc il a appelé l'autre mais moi na c'est que yem tatini moi na komelanga que je suis ingrat. Donc lek nanga beta ma solo na bana na yeteke na teka lupango ya sele oyo mutu aboko langa na école primaire. Donc voilà basali bolamu tu ne dis pas ça aux gens. Eh, mbala moko yo bombi yango pona yo. Maintenant, bato ba mona nini? Bato ba sala papa na biso bolamu te. Voilà maintenant eloko etelema. Là, nazo beta na 7 place wana. Mama Bele soki abenga epana ye chambre na izali. C'est non fermé. Salon izali. Akoy sanga be nga nazo bima. Mutu moko azoya awa mais nalingi mutu wana akuta porte polele te nalingi pardon akuta porte fermée te nalingi porte la polele po tango akota yo ovandi se obini kaka sera ke awa azoya donc omoni achenga ndenge na matikeli ndako congélateur afula nanga na pe mo masanga te mais lero na brali mazali fongola na yo mais là ce que tu veux omoni damage ya chambre za Mama Bele, ndinga na poto ngana kota na chambre na ye. Oh, ba difficulté eza ebele tango papa ayekolongwa na mosala. Leur père alongwa na mosala ba classe nyonso ekatani. Les allés mauvais souvenirs et comme ce que mwana bendana. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambé à l'opposo. Au combat qui la poso le quoi ya nyama, le kola ya nkewa, lo kese to bengando. Dr Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya ndroi. Ta ya kilo wanga. Oziwa. Dr Guilain le Bourgeois pour voir l'opposé. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon quoi. Pour finir. Bah du penda beauté. Aujourd'hui maintenant penda beauté. On a la peau à bébé. On a vraiment taille bien. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso ya Congo, Lisiba TV, Balandia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit le jeune producteur de Bomessa Nakarota, la Biso A, l'émission Nabiso Kati, autrement Bino, artiste Nabiso ya monde entier, artiste Nabiso ya Congo, partout dans le monde, au botard émission, vraiment, surtout ba maman, ou une émission, parce que c'est pour Sarabiso, et c'est pour Sarabino, c'est pour Sarabatounios. Et on entend la maman, maman, le roi, maman qui toko, maman gentille, maman sociale, na kombo ya Chichibola, vraiment skrangate ya soki pra toujours na maman na nyonso pe na moni so ya Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris na pesi o mode maleli masango foire na pesi o mode Gina Longo mwasi ya tutu roba Robert et Bukasa pe na busa sauté bato yanga bazaka nanga toujours babi o bazaka bien nanga lokola. Il y a Papi le Roi, la carte illimitée, formule Yasuka Bilangayero. Bientôt là, on a un film intitulé na titre ya Kokoko Oyo Toyembeli votre ça et là vraiment il y a Papi le Roi Oyo Nicodème Ayembela qui est bientôt là sur les TV officiel film ya Kokoko Oyo to ça et là il y a Papi le Roi communauté Mobimbeza Bongo Abi José Ndombe Showman premier ministre Junior et Moussoukou prêtre Abi HPR de toujours aux Arana Bissoana et bah tout bolinga qui vient pendant les quelque chose Willy Moucheni et Tolomo Singa Fabien Benarame et Katanakate pe na moni sosoye Aza toujours Marceline Kambi Kambile de London. Tozanaye première fois na ngana ya bene émission ngai
aza vie moko boye nasepelaka na mosala na ye nazala nanu fan na ye natalaki depuis kobotama na ngai nakuta vie namonaka ye kaka yango lelo esali nga esengo vraimen ya koleka na kati ya plateau na biso omoni koyambaka bamikolo boye koyambaka baicone bato mingi basali makambo ya kitoko na kati ya mboko lokola vie na biso Sele Masasi tokosola plus kati na ye awa na Congo Liziba TV la chaîne de référence babichaine moko boye ekotalemaka monde entier conquérant za te mais bitumba eza toujours tokolonga yango parce que mama nazoloba de oki kwedi ayebi yango toujours ensemble. Bonjour V. Bonjour Leki. Ça va V? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Comment le rêve ça va c'est KV? Oui, j'ai 5 mois. Et 5 mois. Nandorité quand même. Ouais. Kokutana, c'est une grâce. Oui. Bateji bakufi, batasuste. Oui. Dadi Kamala bakei, Mindondo bakei, mais biso tout le monde a une lelo, Mindondo a souhaité. Donc, on a dit que c'est une grâce Kokutana, il y a lelo. Merci vraiment na bato tout ba otala biso siko vie message ni repé sa bato ba Orlando siko na émission na biso kati awana Congo Liziba TV. Congo Liziba TV et yandinga lelo na 5 millions kaka soyez connectés. Soyez connectés tous ensemble. Place faute ezali to bongisi pour kaka tozala na bon sens ya mosala na biso c'est tout. Wana bon sens na mosala na biso toujours bato otala biso boyoka siko vie tosola émission za plus masolo ngana yoka ngaza mwana ya yo na bato pe bakotala ba fan ya yo balingaka yo bitleso na masolo kati na yo bo mwana vie. C'était d'abord comment via Outawapi malgré le bango peut peut-être trop mais ce que ils appellent sens que émission n'engé to même là et ben ba éviter parce que ba ne be ba kutara vraiment ça c'est otala rayo mais bazo yeba vraiment te ils se sont vie bo mwana ya vie masasi ki bo mwana na yo kombo masasi na kombo na yo non bo mwana nanga kombo ba pesanga ezali kabamba wani Célestin ya mwana ba benga mingi ya Sele Célestin. Ok. Il y a scellé à Botama le 23 février 61 dans Boujma. Kokola, Kobotama dans Boujma, mais Kokola na Kinshasa. Akamutu na Kinshasa. La preuve est que Chiluba Tolobakango, mais il y a Bakinois. Oui. Parce que dans Boujma, on m'a dit que aux Amoulouba Souste, la personne a Balongolingaï. La compte, il y a Chiluba Nazarolo balongolinga donc nazolo ba babi pesa faute Chiluba iza ngote donc yo longwe balongolinga ça ne fait rien mais ngana garder gake bon na botama kunaka c'est l'essentiel to botami na famille belé papa na biso ki polygame basi misato to ali bana mama ya liboso to vanda ki na lingwala na bolongo 226 pembeni ya RTNC toujours Kende Chik, tout le monde a 74, a inauguré RTNC. Na Mobutu Sese Seko Kongo Ndouazabam. On a eu bien. A inauguré. Mais monsieur Mouek le cas, juste 74, 75, 76. Toujours parce que RTNC a une place à cimetière. Oui, tout comme on a. Peut-être tout on a un mouquet. Oui, au Tiboujimaï, Boye Bokoli, Nakini. C'est les Azaki Kokola na ndengeni avant de m'envoyer RTNC. Réalité ya vie. Boyekin. Ezaki non ndengeni. Expliquez moi notre comprendre. Boyekin on était des petits enfants. Tobandi koyekola d'abord lingala fallait koyeba lingala. Parce que toyeba lingala bien, fallait que toyaka na vacances, fallait que toyaka école na Kalfungula. Nata Kalfungula école na Kalfungula. Fallait koyaka na Kalfungula. Na vacances wana bazali kopier biso bacours entre temps kokutana mpe bato bao balingala ozoka te ermo fo kanga bango fo comprendre eza nini donc c'est comme ça tobandi na difficulté wana toyekotana koyekola Chiluba. J'étais en deuxième primaire kokola na biso yango wana. J'étais un peu comique, je le sens comique parce que papa na biso fille comédien. Il était pasteur et quand il prêchait, bato bazo seka makasi na journée na ya prêcher donc
biso presque na famille biso nous doit na 100 ya comédie. Quand c'est comédie siko tant bozo vanda. Lesele bozo tanga papa 3 femmes de lobby. Réalité za kinde basa bozo ki so sika moko. Place moko balu ba chaka place moko. Place moko. Réalité ya vie wana likamo za ki non ndeni. Tozaki ebele mais tozokola turba en désordre. En désordre comment? Tant bana baza ebele papa moko akomaka surchargé. Il ne sait où commencer par qui que ça doit ça makelele nani yo tika mo pera mbosa na kombo place benga nani yo comme nani papa na kombo ebisute bana baleke belé et papa ne pouvait pas parfois kolandela kotanga ya bana mwana babengani mwana na classe mwana faut futa minerval donc papa azao kokate po to komaki ebele donc papa azao kokate pesa moi désordre donc côté wana si on condamne la polygamie za pona bana suka ou bien deuxième ou troisième deuxième femme ou troisième ou quatrième femme bazana chance mingte yako aussi sa classe au moins parce que bana liboso nde bazaka privilégié déjà pour maman na bango avanda ki déjà ça les bases donc pas si mingi ya ngwana ya mabe ya polygamie yango wana que un moment donné surtout son père katani c'est tout biso bato akina ba classe à likolo chance na biso alors ba petit amike ba katani déjà moi mobulu et bandi donc c'était comme ça on vivait mais à chaque ordre maman olamba lelo maman olamba lobby maman na lamba lobby kuna donc on était bien parce que toi il n'a pas nous sommes au bolongo 226 réalité zaki ndele basi misatu bana ba compréhension ma zaki non ko sona ba mama za kozala oui mama na biso na mwasa mibale ba koswana mama biso na mwasa misatu ba koswana et pour na mwasa misatu na mibale ba swani pe donc et donc on est d'accord les quand même père ça ça les trouble na mutu moko regarde désordre de ces côtés donc il y a au départ désordre zali quand tu prends déjà toutes les 3 femmes au Tchebango biskabu mutamtana na porte na yé désordre de la kaka il y a une prière bazobo ya mingi polygamie bazobo ya moza parce que au ko ça posa ya bango sauter mais kolata bazolata très bien super na wana père nous sommes ba super nous sommes 3 nous sommes 3 ba sapato donc fait au sentir que père a très bien mais finalité né et comptable makasi finalité zaki mabe en tout vous avez combien nous étions plus de 25 enfants oui. Au total c'est plus de 25 enfants au papa Botabiso mais avec mes difficultés pour s'en sortir tant beaucoup là bozotanga ezaki ndeni kotanga na bino classe na po imbali bozo plus ni bazaki moi na chance kotanga siko batikala ki wana papa musala ki pasteur bazaki vraiment na alina il était directeur comptable na office des routes na l'air wana papa msomto a dirigé ba ton état goy papa msomto azaki ko coordonner yango itaga les watu ta na kan fungula donc je disais que et ça là qui passe pour landela aujourd'hui mon papa a ko kene une école ayibi moi donner ta perception na kal fungula bisa tsaitso bana misusu donc ça dit que père na noya réunion te que moi na bonne école papa landate donc il n'a pas eu ce temps là et quand maman kende to grand frère monsieur Tumbalexi que je salue en passant mon grand frère aîné donc hier me doit ma na biso et voir même cahier de communication me doit signer grand frère me doit signer chaque week-end. Donc papa n'a pas le temps. Donc bon c'est samedi papa roizo aboye azong 1h du matin 2h. Bon mon y était. Dimanche à Rosala Kit à Salikit à Biminaye à Rosong à 2h du matin. Donc ça dit qu'il n'a pas le temps. Lundi na Tongo bobando potana pona papa signé bon comme ça bimaki déjà. Donc ba responsabilité mingi au kokate quand on est polygame. Donc ça les difficultés nous avons toujours nabi ke batba otala biso partout le monde entier de royoka plus ma solo ya Selena nous parce que de combien de makambo ya comédie de to solo sur les bien beto ya da chinchi merci ya
on est ensemble, quoi. Tout ça, toujours boulot. Viens expliquer, monsieur Siko. Au soulever le Kamobi qui est pour la Ivanata, Rota, la Vinoté, Rolanda Vomate, à part la difficulté, on va expliquer, monsieur. Ni ne suis plus grave, ou il y a un libota, un binote, vous en avez un ban, ma béni, ou peut-être, ou le lot, au Vandi, ou il Kamangouez à la Rokaka, ou il est cas entre binon la famille. Oh, ma difficulté, eza ebele, tango papa aye kolongwa na mosala. Leur père alongwa na mosala, ba classe nyonso ekatani. Ezali mauvais souvenir et comme sikoyo mwana bendana. Chacun pour soi. Na l'air mwana ya muke aza na 6 ans 7 ans. Na tango mwana ya 6 ans 7 ans pour la première fois alala nzala eza mabe eza souvenir ya mabe. Quand on parle de nzala lelo mwana yebi ke 6 ans 7 ans yebi ke mama leki ana coin mais na l'air wana so babi bolali nzala, c'est-à-dire que bobimi te ozaka omeli mai na pompe oye ovandi bozotala papa obimila wapi olali na sima ozo mwa pio olamuki wana place okende te po mère avandi ba mama ya baluba na l'air wana aobanda wapi non mère avandi à croiser les bras, elle ne fait rien donc le petit père oya na soir comment père akoya tamsuzo abimi 19h na mwa folar moko boskoyo allez mère a débrouillé bakelu kasiko fufu ya lero wana 20h bakoni bachakoni do ozomona na temps wana aussi bazakoteka makala na butu te bien babikila mo ezaki bo ne batonga bakoteka na butu te makala bakoteka na butu te pona bilima do omoni alors donc fallait bosomba mwa koni bosumi koni mo ba petit bazu courage donc ba difficulté nzala ekotaki tango nzala ekotaki na l'air père na mwa musala ekomaki mwana na mwana bendana. Naki na âge ya moke où je venais na lingua la awa na rai et pas ya un ami Jean Toila tous autant en école primaire qui nazai ko ya panaye tuzubuka matembele wa minene wana tubuka mama tembele wana azoyibela mungu pana bango ayibelinga mafuta na mulanga koka ayibelinga na fufu na memi matembele wana tokenda na sokoli yango ti tolamba ngo na butu do ba petit donc wana tokene libota ya mama na biso kaka sans qu'on ba wana pe na balali mia na ndenge na bango do libota mama na biso kaka sont des difficultés oyo to passa na bomwana o saka mabeke quand vous êtes nombreux surtout avec la polygamie donc ceux qui nous allent côté déjà bana nimba kokuma ba phaseur et na liste ba phaseur wana moi masasi je pouvais être aussi na kata liste wana donc pona nini koza akolia or à manger ya mwana nde mutu ezo sala te moto azala sans kolia déjà esprit be ba kaka vol attends papa no musala classe zaki nonde ton père à longue classe naza na deuxième CO naza na deuxième CO continuité et comme qui yanga moko il fallait débrouiller ce que la continuité mais tout en souffrant maman on a beau débrouiller donc voilà on a deuxième CO na masala ça doit sala nini pour un bon foot en classe tout nous comment avoir idée to cousine to maman leki wana toi qui na grand frère déjà avec na kotanga na académie de beaux-arts le grand frère zanya kotanga na académie ora grand sœur na so azako tonga bilamba donc on se débrouillait par si manan oy futa mine ba pe ay PCRT ni tsikoyo là on PCRT ba do mi be mambo mama mi kenike comme mais oza la peine mutu pa ko pesa yango moni et mo ba bengano na no 2 jours au chemin na no 2 jours on continue ainsi c'est comme ça donc tu vas au Kende donc voilà famille abso pokola Kende mi wana diplômé ouais ngana soki la diplôme nanga mais tout en faisant le théâtre je continue à faire les théâtres mais ça théâtre nanga théâtre fonga mingi théâtre de fonga mingi parce que ngana banagi na théâtre classique
il y a beaucoup de textes français, autant de textes français. Donc, par le texte, tu comprends que phrase de lobby boy, on mémorise, on écrit dans le pays, il y a des choses parce que comme il y a français, soit commis, donc par là, dans le théâtre, ça les mini katnanga. Théâtre, na bandiango, tozongi, de na commune RTNC, non 79. J'ai déjà diplômé. Ouais, déjà là, dans la classe na mati déjà, na mati niveau. Tango tozokende na RTNC na moto bakezaki cimetière. Il y a cimetière. Nande baye kolongola ba bibembe bamikuwa tu batongi RTNC tango inauguration salamaki tozo le kawana toke na SGA. SGA ezaki place batali banini asika wana face à parler du peuple ni na gouvernement bon pe mona bana moko ebele batemi liboso ya RTNC tozongi totuni ba question bon baninga bana balabala ka bolongo bakolo secteur contrôler secteur kaka tomoni bana ebele totuni o émission qui fait papa qui fait maman, une émission qui fait papa qui fait maman. Bon bana gombe baye ko to bo miso pourquoi pas miso to ko ta bakolo mabelete to changer version ka 11h zo beto telemika wana ni to ko émission ko totala ka esukila ndenge nini to moni sera ngoi ba obenga motingia ya gabi motingia babi wana ya ko l'émission sera ngoi wana ya gabi motingia ya wana ye bana moko biso beto ke parce que moni na ba tri wana ya koti na kati azo sko ba kombo ya bato bakota to weleli ngai ngaye pa to me papa nanga nani kabamba anote akomi pe kombo nanga ya pessimiste kuna to na baninga to akina bango na boloka ngamu ta ke retenu to koti na bana gombe français belé émission le na bakao non ba ko ça na 11h et il est à 17h to oui que to côté RTNC Mali l'andeng pour la première fois to côté temps to que na salle na studio C to que na studio C ba classé biso ba à ma grande surprise ba peut-être ba questionnaire il y a ba questionnaire donc zo question mémorisamo auto invité na émission ils ont déboula mémoriser ça veut aussi madame Pekala mémoriser pour ça l'émission question donc il y a Gabi Montini azao yamba invité parce que tout naka invité na métier à salaka donc on préparait les enfants na ba métier pour voir ça la future c'est comme ça tout la question émission l'équipe tala à la sortie bien kabamba na tu na na pembeni ba ngana simu sa pengai si c'est comme ça alors zoa listoyo ya auto bando bengela bato ya vendredi procès et mi ba pesinga ba liste wana ka jour liboso na nana grâce donc ndé saliko vendredi na garder liste bato ba moya ce que pas na biso ko zelanga bano to biso to mo matana mo RTNC OK de nego yebana na directeur Nyangi ne bani na RTNC des places na kokutana na Lokambanzai le feu Lokambanzai akufa qui son âme repose en paix des places na kutana ki na RTNC to yamba ki na émission na 3 fois aki le rwana ndambo camerounais ndambo koto papa mtakisangani mais maman camerounaise azali il fut le grand frère il y a Jeannette Ndiaye. Jeannette Ndiaye, la chanteuse camerounaise, la grand frère. Et comme ça, tu es dans l'émission et a expliqué l'élément bouillé sur le théâtre. Quand on a expliqué, dans le Cameroun, on va vendre un théâtre. Et c'est intéressant. Mais il est tombé que n'a pas dit que ça karaté. Oh. Ah ouais, il y a
te wana kuluna na ebandi te kuluna après te wana na bando osala karaté na école technique ntango naokende karaté ezotombe lundi mercredi vendredi sikoyo efale na banda répétition ya théâtre pa lokamba ndiaye lokamba ndiaye ye mpe atie théâtre mpe lundi mercredi vendredi donc ntango entre parenthèses na ferme parenthèse do lokamba ntango aleki émission azoleka kaka na balabala na bolongo aleka mpa na biso wana aleka natemisa kanga maître nakosala ndeni mpona banda mpe koesala théâtre epa na yo abinanga tu viens na 11e niveau quel jour apesi nga demain c'était jeudi le 24 avril 1979 jeudi le 24 avril 1979 c'est là jour à liboso on a kendaki sikoyo na biro ya lokamba ndiaye na sali exercice ya les mimes. Les mimes c'est quoi? Merci. Les mimes c'est le geste qui remplace la parole. Au lieu de Nalba, viens, c'est le signal. Donc, si on a une la maille, Nathalie Kaka, Déoné Gavan, Natchega, on comprend qu'il y a là quelque chose. Donc, le geste est allé, ils ont remplacé parole. C'est ça. Ouais, c'est 18 ans. 18 ans. Donc, ndena bandi mime alors exercice à liboso apesa nga izaki abi montre-moi que aux domestiques avec un ndengwana j'avais fait avec beaucoup d'erreurs il y a na fongoli robinet awa na zui mai na tieku na le na ozonga robinet na fongola kotoyo on a bandaki na ke kotoyo aza observer ngati na zui savon linuka na tike na sali basani na tike na zui na basani na rincer donc c'est ce que les exercices à liboso na bandaki na to pusani na deuxième fois troisième fois à Singabe d'autres personnes baya répéter tant yozate alors cherche-moi encore batumsu baya beaucoup kana alors on a trouvé ami na kinaye o to za kota ne pe émission sume ya za kota na lisaponga ça ba ya lingala ya kuluta mabo mengo kuluta mabo mengo za émission mo ya lingala na RTNC wana ya iza kiso bokoti abeteli ni solo histoire ti et c'est moi question réponse c'est bobimi ya lingala donc ngana sikona comme kota ya kefe papa et puis koto na lingala pe na okota donc na comme oyeba na momuke na RTNC na tawana ndene ubenga Zwezu toine na minzoto wela c'est maquillé comme commandant Danga na Kitambala donc na ego zoyer to ziba tumsusu c'est comme ça to banda les groupes ya lokambanja na kombo ya Kakatar Black on est RTNC 79 80 81 tant to 81 na mone que bon, et donc pendant na zolingila te. Et théâtre français. Tout ça la français, surtout ça lingala ya zoboya lokamba boya. Ah. Surtout ça là entre-temps, quand toi aisément minzoto fongoli koto grave. Le Jésus akimi akoti mbalamongo na minzoto. Tant que Jésus akoti na minzoto, c'est mon ami. Il venait tous les jours chez nous toujours damé foufou na matamba. Oui, matamba. Pondo, matembele. Matamba, il y a mon pondo. Mais si on a bien matamba, c'est-à-dire, si on a bien pondo, pondo ça bien par rapport à matamba. Donc matamba, c'est rien. C'est-à-dire, pondo, il y a dit balambi pondo, c'est nzombo, c'est makayabu, donc ça dit, on a un pondo. Donc, dans le vrai sens, il y a dit matamba. Matamba, donc quand on prépare le matamba, à ocha et l'auté. Mafuta muke maïwana soupe les affaires. Jésus venait chez nous tous les jours tout d'amène à Yebonguna kama Thompson moi muke pembeni parce que père a comment il a shit déjà je t'avais dit donc tout d'amène dengi wana tant kimi à côté minzoto va juillet tant que à côté minzoto ah c'est un trouble mais ce grand frère ah mais ndeni Maurice à côté minzoto non mais tout naïe
qu'il t'explique ça ndenge pour kende kuna nazu mista osala ngabo mista mosala amo betanga bo zubeta mais ngamu na memaki ngana minerté lycée to quotidien siko ya yepo la sanga amo betanga oh non aso na mimi kuna batakinga baisa mutu matana likolo na podium deva batu ale banda oyemba opere takinga bayoka yo oyemba ngwe bande tisiko oh ngana kema mo yemba unga mo théâtre a complicanga nazo pas grand frère nanga mon premier conseil na utorobawa tout Alexis Alexis Ngabi il n'y a pas quelqu'un d'autre au monde à part Mr. Nayo Maurice. La surprise est un bon coup de fouet qu'on aurait donné aux imbéciles. C'est la surprise est un bon coup de fouet qu'on aurait donné aux imbéciles. Donc, il faut avoir surprise mon koboye aye batte que yo se prépara ki boye. Alors ne luka Jean-Paul Léon. Jean-Paul Léon azaki animateur na Cabaret Lyoto place Minzoto Zalaki pour aborder ce beta et à son animation né mona Jean-Paul Léon azava fana na Croix-Rouge que je salue en passant Jean-Paul Léon disco zalé na mona ressuscité mais so aux envie je te salue mon grand frère Aïe Singabi c'est ton ami ngam c'est mon ami mais parce qu'il y a Rabou abi Zela bazana ba Congo so bazongi et tant bazongi data pesa ngana ke le 28 abi basi ba ki déjà parce que Zelang atiki pas na bango abi moi c'est la mafufu moi c'est na mi fufu na Thompson ba pesa na zo dame yi à côté comme Croix-Rouge na Nyanza yake au le 2 avenue à l'équipe 2 avenue à côté takinga na grand peko satamu kande aba favori wana ba terimi asema ba solo la atali bango kaka yi pa za banga bango azongi ayi pa na bisingabi kende okuta baba bango kotuna mutu te soto mutu ba compliqué yo kaka kota kaka tina sima ya Cabaret Lyoto okuta bango mbale do baka bonjour ba vie oke bango mboto bébé na ye bozongai na Minzoto bozonga na groupe so boza ba acteur okani ba sayo nake avec courage de konanga l'air kaka na ke na sima na koti na pe bango bonjour na ka be na ye parce que ba ibakinga parce que jour Minzoto abetaka na RTNC ngape na présenter sketch moko wana do ba mona kanga c'est là ba ibaki déjà que non il y a un petit moko bambazali donc ba besoin d'acteur mais mon ami ne voulait pas je ne voulais pas que ngana kota oui l'ene sola ne na pia bango mbote tata mukande ya grand pecos abi petso za mluba que ce bandi mabe déjà nandimi bébé qui vient baluba bola batu mabe aïe copé mamutaki ngabi ministre toujours le acteur pour la deuxième pièce petso aza muluba aza na rapport tena makambo yo lingo tourner siko yo tient un problème avec un muluba awa Cham Senghor mais ça n'a pas de rapport na parce que petso abisi Cham Senghor a famille na ye c'est sur place bon lobby et orchestre bayanke lobby na 8h juste aux allées so 8h juste beti pa allez quoi sauter yanke bandi j'étais dans la joie bandi minga lobby na zongi de Jean Pabi ko sa camarade noté na zongi pe na no grand frère binanga ko yebisa yete na bombi pe mais mutema ozo nga elenge ça va grand frère ko yebisa yete je fais comme d'habitude à 16h payé to seki to solo li fufu to li pe fufu to eso to li fufu suka na yaji maya pondu wana yinda medam to suka ameli pe normal or ngana kina bezoka kaye alongwa kaka akena ye tangwa ke na fia na kimia na bibina bango 7h na mina 7h na Minzoto ngana comme 7h do misa yekutanga oyende nini faina benga yo ba chef na ba bisinga te kabe ngani na compte na yo ngani na compte note yo kutinga tika kaka makam na yo vanda mko ba biso benga nga tika ngatala so ba yeba benga na ba obeta nga ya wata ba obeta na sens nini yo ande onanga to kutanya wa tu évoluer c'est comme ça to vanda mon pe ba chef ba petit alors petit comme acteur wa allez répétition misa otalanga kaboye nie ok to ceci répétition
vraiment moni nga na ça manga mno na ndinga malembe ba chef ba ibinga tika kaka c'est la vie to le ki étape wana Nzambe aiko sunga tant to préparer pièce opérette milezi voyage moko yaki na 4 fallait na mois de septembre bakba ke ne poto nga na koti na janvier espoir kutute na sala ndenge nini bon to répéter ba danse to bari ko sala théâtre na ba danse to sali tant ya théâtre to sali tant ya danse to sali danse ti à ma grande surprise liste bimina mois de septembre nga pena ko ne poto janvier septembre liste poto ba bien petwa na kisi dans or Nzambe mtasa makamna ye na ke liste yé pe je sais pas na liste pe toke poto tozo ke opportunité parce que les trio da soufa ba longwe danga Murumba na Abulangando ba longwe parce que bango de basaki danse caneton il fallait que ce père il fallait fouta bango prime père a fouti bango mbongo a prime te ba longwe na bango il fallait retenir maintenant bato moko boye na ba remplacer bango si ko bato ngo banani o ko sala œuvre ya bien alors kabamba alaki parmi bato tang badanga balongwe ngana sala ba sketch na sala ba gag et maintenir pe bato ko donc bato baye ba oya binzoto c'est kabamba petit moto zui petit mo asika ngana bimisi moto alors tant père il fallait découvrir kinga dans la liste personne fazala là na kota ndenge wana na kota na kena poto na ndinga copte mundele ye moko mta mona ki ko jouer na nga de arrêter na ngam petcho za comédien de photo retenir c'est comme ça va arrêter na kinga to e prendre poto to zomi to sali opérette milezi na sali pasteur bande ko butika bakelela na to bena do tibor wana démarrage ya Minzoto toke nango ti na ndenge Minzoto ego panzana barifule pa ifalo Minzoto ekoi wana kikabamba elali na continue tango kikabamba elali na Minzoto tokomi na komo beta miso school fallait kwende wapi na pas grand frère dit il y a deux groupes je propose au MECA il y a le théâtre national ou bien groupe Salongo groupe Salongo c'était ça na yebito ngabitsinga aibinga parce que toi na RTNC j'avais signé un contrat il y a 3 mois na sala qui na RTNC avec le Kambanjai na sala qui tout ça émission sur le théâtre c'était ça na mtaki réalisateur nango ngam na signé un contrat wana histoire za moi longue pour na zambongo wana pe yaki matata me na zoka nkaka esunganga batunyo swagi na mango contrat bakenda na mijula mbongo wana eleka ele mo zabi so signé papier mo alors tu tenais ça na ida grand frère bi théâtre national les habits pour un voyage mais ils sont pas connus la visibilité zate mais yo pour réussir bien il faut visibilité et ça la télévision va pas y là des simba grand frère tout Alexis qui m'a dit que non du coco tana RTNC mardi le 9 juin 87 né au mon message jour na matin à 8e niveau avec directeur de programme ABC directeur naie pour Rose en a groupe Salongo mais ils ont Minzoto panzani déjà c'est vrai on avait barré foulé père Bifalo puis j'ai salé na cabaret lioto donc tout tikali mwana bendana tamoni azu papier ba carnet jaune wana a kati papier a komi a tangi makamba komi na yeba tetile abi va avec ça au pesa masomo ou bien kwedi na studio C. Oui, studio C na be kena studio pesa bango au bandi répétition lelo. Elengi na yoka na tika na ozela sincère. Mais na kita na escalier. Na moni ascenseur au sala manœuvre ko kitana na moni ascenseur et puis arrêter tika kaka mbarango na kita ya mbango Salongo succès. Salongo et bale mondial. Mopepe nakuti mabomengo mabele nakuti mame denda zalaki masumu
Inga, Bébé, ma vieux Chaba, t'as ma vieux Kodi. Donc ça dit que les wana groupe wana ils sont côté ou bien na kati donc. Pas dans ba chaîne c'est vraiment. Ah ouais ba gêne, ba vieux Chaba ba gêne, les wana ba gina ba petit pamba. Bon bien les ba ko le lo. On a côté, j'étais bien accueilli. Et la côté na PC Kota Kwedi na PC masomo yake na mtena PC pa Kwedi a Fongoli a Sibaninga désormais petit oyo à côté bon bah il va qui déjà on on ça là bon maintenant minzo to zamu nanga kasi na minzo to zamu nanga déjà petit désormais petit oyo à côté ah de bah qui onde très bien j'étais le tout jeune donc Bakine Sengo on a parti à côté de non on est parti après donc c'est comme ça naki Sengo ya okuta na bavie et balai mondial parce que je n'avais même pas l'idée un jour que na joué le rôle non moni ngana za viser plutôt le feu Mundele Ndombe avec un théâtre national le alors grand frère Kokodioko grand frère propre. Donc, yende nazali ko viser plutôt na jouer le rôle yé Mundele Ndombe. Mais n'écoutana na groupe Salongo, et ben le mondial qui jouait très orgueilleux, ils ont joué na observateur kaka. Bon, sponsor aïe, il fallait bah te présenter Elo Moko, il y a bana ba patron comment baza Kotambola na RDC. Qu'est-ce qu'ils font? Leur façon orgueil, ndenge ba osala bisika bakendaka. Ya ki patron na Mopap. Ya ki dirigé na Douga. Beto. Douga. Okoy ba été hein, zaki wana mutakala. Ça va. Donc avec Mopap, mobilisation ya Mobutu. Il y a MPR, il y a un sponsor zaki yango et tango répétué bandi nde balobi masasi oza mwana ebale mondial kitengisa nabi salani ti ebale mondial yaki examen ponanga l'air na vibré le ko ebale mondial vie alobi nanga petit félicitations tu iras loin donc mbala liboso ebale mondial amona na reproduire oya sala kanga na reproduire na répéter mais sur place kana betchango. C'est quoi on va que les lots batunano badje bale mondialité. So batuming badje bale mondialité c'est parce que baye bakaï baivana été. Au moins ni na beta le collé bale mondial et na beta kana za na onkaka. Mais na kima kiango kakapo et zo bloquenga. Au moins il faut na la polyvalent au lieu de na tikaka na rôle bale mondial. Et puis na zo bima trop farceur dans ces rôles là. Au moins ni uko senga bière y pas senga bière na bisino ouais pour tenter comme ça na ni yaka compter ba combien to que na permet na tigile la ranko imoko ngana ke o que na tigi merci na ke botika na sima trouble mais il jamais à compter sur 4 na zo kana tiga bière mo ganga botika na na 3 bon apesi yango ga 2000 ya yanko imoko ozomona deux hommes sanga trop farceur na rôle c'est pourquoi na bimaki na rôle wana pour que na beta bona boya mwana moi na tikali mundo ere atikali nango feu dali de kambala pe atikali nango ndambu donc bandam ndambu ba sala wana mais c'est ngamona kanga nyonso ya bale mondial c'est parce que nous allons vivre naie na zo que zo bilamba naie na ina una tournage to sisi na kena zo sina ndako donc nakina viona nakoma ki serré tu tout temps au salle théâtre na aux voulez que tu qu'on a groupe salon déjà papa c'est déjà pas besoin déjà engagement quelque part non les wana bangage ngate kasi wana na engagement ya fille na yo quoi moi petite amie to moi vous déjà ouais ba mukarame bazala kana bango ba mukarame ba kozanga te oyo le na TV oyo kana TV ozana mukarame te c'est que zana qualité donc faut zala na ba mukare baza na bango pe mais ba musu pe oyo ba monaka yo pe le kopamba ba sabotaka yo pe le rwana pe ba musala pe ba retour bazo ya pe donc le rwana pe wana izanga te alors évolution ya groupe salon est normal ba ser amour oyo ezaki na groupe salongo ti lelo nanu to na retrouver na libanda te. Là, nous avons na 7 places. Mama Bele, ce qui a benga et panaye,
chambre na ezali c'est non fermé salon ezali akoyebisa nga be nga nazobima moto moko azoya awa mais nalingi moto wana akuta porte polele te nalingi pardon akuta porte fermé te nalingi porte ezala polele mpo ntango akokota yo ovandi se obini kaka sera ke awa azoya donc omoni atie nga ndenge wana matikeli ndako congélateur afungola na nga na mpe molimo masanga te mais lero wana bralima azali fongola na yo mais là ce que tu veux omoni damage yali chambre eza mama bele ndenge na poto nga na kokota na chambre na ye ozomona totia part mama bomengo nazokota na chambre na ye nazolala bon tellement babilamba eleki ebele na bavalise bilamba mosusu ekomovana yango na mbeto mais opusi yango batriko bachemise banini na ye nyonso banini nyonso atie moto nalali na transpire nasili lere nalamuki nanga ntambo ba 16 heures nalamuki ozwi linyoka na ye na savon na ye nake kosokola nasokoli nakati na ye nazongisi nazwi esui na ye napangusi mai mpe napakoli mafuta na ye. Jamais vu et on ne verra plus cela. Vous êtes dans le groupe Salongo wana et c'est eleki lelo ko retrouver sous amour wana te. Nemo na ngomo moke na bana ya Elombe Meta Sila par exemple la belle vue wana que tant on joue mona ya c'est le Simba Sakoi. C'est moi moke onamoni na bana wana yangwana ke ya c'est le Simba Sak na kenas na Simba Sak tant que tu mets to kene tournage moko na Monga Fula to comité 0R ajiba bijou nyon sozaka nango atie na sac kandi yango bia sele Simba ba bijou moina ke nango ate na tia na bijou meta zonga ti na bengi ya komi apo na komi na 7e rue na komi non na komi na première rue na bengi ya sele na koti ndako OK koti ndako d'accord lobby bisto tikala ko tourner na ba bijou na ye ti lobby lundi a joué en côté mardi a joué en côté na mo fingi na téléphone na fingi po ya kuzwa nga secrétaire na donc na fingi haiti en blaguant ti na ina ba bijou na PC ba bijou moi confiance mon que na bato moko mais le reste je ne crois pas que amour wana et cause à la source muto aussi nous avons tout sac on dans la chambre na binope après le mafuta na yo o mafuta comme de ya kokanga nzoto na ya nini beaucoup soit signe ya kokanga nzoto au moment donc voilà la difficulté nous a na groupe ça on pour jouer théâtre na ba groupe so différent na peut-être nous a non ndene oh ba difficulté to ba salon qui venait na ba difficulté parce que toujours dépendre na RTNC. Oui. Tout ça retourné sans problème de procès, équipe technique à RTNC, puis on tourne dans le studio, on a la deux. Studio est acquis déjà, donc, et puis, et que je peux dire, Nabomba, je suis parmi les meilleurs comédiens de ce groupe Salongo. Dans les lois, surtout tourné mardi, on a $100. Surtout tourné mardi, na joué, na ban de touche, mais on a 100. Sananga. Donc si tu as plus de catégorie. Bato 100 baza, bato 75 baza, bato 50 baza, tu vas mindondo bayaki bato suka tout son ko baza bana seba matamata. Nga masas na kanga 100. Donc na lerona l'orchestre a salé album longue histoire. Longue histoire. Tant ça dit longue histoire, je crois bon à la salle sur la carte il y a Sengo Lipati tester la même chose dans les Rwanda. Moi j'ai gagné $100 pour aller Rwanda qui parmi bah meilleur comédien en groupe Salon. Voilà, vous avez meilleur parmi meilleur comédien en groupe Salon. Nathan on a président Mobutu Tazat, c'est Rwanda. Les Rwanda voilà président Mobutu. Mobutu Azali. Ouais, oui, c'est on a vu le groupe Salon au qui n'a trop pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Vous avez parmi ba comédien, vous avez trop na président na biso. Ko jouer et pas le fait Mobutu, ngana banda on a minzoto. C'est 3 fois, je me rappelle toujours pas Mobutu 3 fois.
troisième fois misala bitumba bapiaka mbongo kokabula yaka mafuda bababunda na malembe chana biso donc mabale kufa mbongo zile kumabe mbongo zile parce que Mobutu alobaki bolakisanga danse wana quand étoile aisément ntango abi bolakisanga danse ole batia mibali non Mobutu aza kodinga mpe basi mingi babimisi basi babina donc basi babando na kaneton wana bobila da wazotala ye te ya otala danse te ma otalaka Mobutu na miso Mobutu mpe soki atali alongoli miso atie koto me bazobinila ye me mere azofixe ye miso Mobutu so atali alongoli donc mère azotala kaka po mère ayebi ke en tout cas vie kota kupona azaka umila te ayuka muta rapide na kupona donc tant apesi carton ya mbongo apesi ba o bazwa kona 5000 zaire 4500 4000 3000 api bango ndenge on pona konkola na lero na 5000 zaire papa donc zo somba éponge au sombi pe au sombi télévision munene donc au sombi na ni ventilateur donc lero na ki la belé donc tu as valeur à $5,000 donc bah il y a un carton l'air mon bout de ça à exhibition non bah maman attend na pesi bino bo fond la mise boza susu na carton oyo nde te bazana bango problème te tango tozi bisto biminde di bozi ba oyo ba pierre non ba asobo limbo sangisa la wana nana ko limbo sangisa atali kaka ke so ngana nazi bana 3500 na sangisango bon ba kabula to zakuna combien et là malonge zaite biso to ba 700 zaire na lero wana ba 700 zaire ba to pamba ba petit pamba ba 700 zaire donc et biso ba Mobutu donc Mobutu to ngana bandaki na ina minzoto wela alors tant to comme na salongo bon et loko za ko sala malamu zalaki Mobutu ayaki na équipe moko qui bazako linga président asekaka à se détendre. Donc c'est ça l'équipe ils ont fonctionné bien pembe na Mobutu parce que soit à Mobutu on va makambe ti mon batie samedi au par exemple on a Zaiko Herbert la présidence donc bazu pour Mobutu kaka atala pe bon assez de temps c'est comme ça c'est la différence avec oyo baye pas papa musée baye pas le fait musée na président Kabila donc mon staff ba préparaka normalement que non moral à mokondi et bando beba to bon si là il faut seka donc tant ba préparer bongo ti ba seka ka présent samedi na 15h ben à 17h to dans na groupe ko ya pour ça théâtre ba organiser pour non c'est le staff est préparé alo bona président na mama bavandi donc l'air minzo to zo beta do ko seka Mobutu ali soit sekima mi se zo bima donc mokondi on CP là c'est ça et le ko na ndemingi na staff technique ilo mingi oyo zozanga siko na mboka na biso yango wana voilà ba tuni sozo landa kati ya vieux masasi za pe mulai to ko sola ka bi si ya mulex aigle noir ba bi za trona pas de dijos dangola si ya mulex omoni aza ya bisonyosa aigle noir de ki kwedio tembet ve tskwe bisa bisove to ntan so sa théâtre vers qui idée ya ko bala moi c'est ndenge nini c'est un peu ça aux bon parce que moi changer mais comment qui on va miquer comme recouta perdre coup d'un maman ban ça qui non ndeni tant toi qui na minzoto d'abord ma petite chérie va mon cara chérie alors donc ngai ngadia mbalo sombo mangwaou tango toana minzoto déjà tozako jouer comme minzoto et comment que 1 à 2 donc cabaret lioto 1 na Nyanza yami balé comme na Shaba Kasavubu na Kwenwana donc 2 1 par 7 place minzoto akoma na siège mususwana nde tango to bano beta kuna ba momi ya sika ba mona secteur wana ngana zimoko ngade da Gina Mangwao azui j'ai oublié Balosomazu Chantal de Tolinga Basi Serimoko donc moi nanga liboso zaki na mwana Balosombo bazalaki âge moko mwana Mangwao donc biso nyonso
tozemisaki série moko wana tozemisaki alara bala yaki nango te comme toyaki na kati ya baaventure nyonso eleka ya baaventure kaka série moko alors bon tu évoluer tant on a côté salongo il fallait que moi du sérieux mais n'a qu'à décider na sala mariage mais pas avec la première femme il y a qui feu ça qu'on fait moi tu vas le feu ça ouais qu'on fait fête tu la tara yande ko tia pour on est bien mobile mal feu mais c'est que moi je suis à couper fête ah défaite ah voilà défaite moi pas français ah déo merci défaite donc Adolphine Machouli donc il est à Koufanaye donc on est au Makati au Londo il fallait que ça la moins différence il y avait que à part théâtre mon toisa sérieux aussi c'est pourquoi on a ce là que na sala mariage religieux amikanda nyonso ezala normal na bala ikati au Londo maman la miradi maman ya bananga on a zane tandao voilà on va tout discours na lisona ya vie ndeni na tawana nanu ko bala mwasi ko vala lela ndaku betela bisona la baye bana ezaki ndeni ko bala mwasi er mo da regret au bali mwasi tena palo so regret na bali pourquoi na théâtre na mwasi c'est-à-dire er mo ko so baba mo no comédien oh vous vous fâchez bon moi ça moi dans un théâtre donc fallait ils ont temps pour parce que OK te awa azama sasi awa da papa na famille na balemba ki onde na famille na ye makati awa ezaka museka na museka famille donc tout le monde sont à côté ça rire na rire mais c'est au fur et à mesure ba message nanga ba mulike non c'est sérieux ça na mo théâtre parce que et le de faux na biso yali tant ba que mutu na segisaka jour ba omone que a commis lettre azoe ba théâtre donc minimiser partout tout à minimiser partout ba que pour ça sérieux mais ba yemona que oh c'est vrai que ayo quand appelle le parent ba parents na épée oui de côté to kangi le pango c'est sérieux ce que les nous sommes dans seka ngana zo sekate na filmer pour on a l'accès que non tant ils attendent à théâtre awa naza na responsable donc c'est comme ça ti makati message nga déjà aibi déjà que oyo anga silika oyo déjà de to que de attention déjà ndenga abimi azozia omoni parce que na défaut quand je me fâche kaka obo chiringa na liboso yango ndeko sunganga donc so na ju vero yo nazo silika nazo silika nazo mata alors tant nazo faire na bambi kaka ne na bambi nazo bamba po isalo faux pour comprendre que muto azako ça les agi théâtre té et agi azaki na bo muto na ki kabamba tiko maintenant déjà sous ma cité c'est défaut nanga même na tubaka moi simon mbeli nzambe kaka alingaka na epete azaka mpe kaka copine kaka tozo discuter mbeli ezalaki na mesa nazoka manche wana na tyabu tan nakotisa ye mpe espoir okimi yaki te me alali na mbetu tan alali na mbetu mbeli wana edeke mpena na tan nazongisi l'air tenant na mesa na mo déjà nesi na bomaki l'air ateni kaka mbamba na mo abimi na tikaka na mo na eda ke na bomi mutu donc quand je me fâche na zaka na eloko ya mabe oyelaka nga il faut na sala faute soit na panzaka tv il faut na bamba armoire wana na se bezaka mpo na zongisa bato ke non awa eza théâtre te quand il se fâche aza mutu donc c'est ça méchant oyelaka nga ezaka ndenge wana moni eza bato mosusu na prometaka mpe toa na motu ozosala blague mais nakotindika yo mpe okwei okufi nakoti na makala donc ezaka bakanda oyelaka nga ntango namonaka ke naoba likambo bamonake aosala théâtre
donc on a dans série au théâtre donc c'est pourquoi et tinanga et mo fona sala mabe kaka po ba comprendre réalité ya visa indeni nakati ya libala nakati ya foyer to continue ce qu'on a vu na otango bandili kambango nazaki na rien mais jour nazaki mbongo wana $10,000 et nazo $10,000 ma proposition yaki ebele et ba parwa ke soma mutu kana yo beta tourna tokena boîte mutu nanga faut de tout diana na kapel faut donc c'est ma proposition yaka ebele débila mabota yo nasali mosala limbisa na tia entre parenthèse moyena tanga mutongo za te de 10,000 mais puis avec un trouble dans ce 10,000 lango au moins on a soupçonné tout le monde donc on a confiance t'as une deux fois et pour les autres qui massage mais quand t'as la ngana atanga pana kifunda na ngona kati donc na tela na kati na tena veste na kati mais elle moko na zo lenga on a bimisa on a tena poche sim boso ba bendi na tena poche de boso mais liboko zaka bo fier mais on a bimisa bo kwei donc na confiance te na bomba mbongo ngamoko bouleye na kota na nini c'est bon erreur et quoi il na donc je n'avais plus confiance na ngamoko yana na mbongo wana donc na olenga pona mbongo na ngamoko na olenga bon après ba proposition yaki tout ça là mais là na zone sera makati na zimbongo et le quoi de bosso to kota na ndak to kan porte pour crochet papa na l'axi na au salon de chambre malmoko kama fenêtre chambre 1 2 3 1000 2000 ko le cop azoki pe 1000 la long la pe 1000 pour que le cop dimsa mo na tanga pesate o ayaki boya alanda ki ba 1000 azoki kaka natka 9000 ngabo nzambe photo longo na nzambe pe to pesa ye 1000 na ye pour ma simba na longo pe 1000 susu na pesi nzambe donc c'est comme ça natka na 8000 nanga na bikara toi et là on a gros sala awa pour nazala bien na balo kaka pour nazala na kimia moi sanga sepelaki bena saki mariage na mbongo nanga moko na besoin cotisation te pour ngamo na ki chef na sali programme nanga voilà c'était comme ça alors là on a bali moi si elle moko so bo soigner aux regretter na be mbongo nanga il fallait que nous soyons à makala na ngana banoteka na ngai do lede do na bali moi si mosco incompréhension zo kota er mona ndako parce que wana tozo bana pe bien té hein tozo bana bien té to bana bien té mais 18 ans o ebi er mususu zaka moi ça lali botswana kit siko yo la mukina buto zo tala ye ozoka méchant alors que pourquoi tu la bagaf donc elle mozoka méchant au talawan or que yepé le wana pe yé la repé yepé ce que ala ngina buto ko tinga na zo ronfle yé wana yiba jara il faut pour balanga mais na boyana donc voilà ça arrive mais comme bible senga miso boya yé boyé au paye boyé boyo kana pour ça la nzela moko c'est ça que voilà. difficulté. Ba difficulté. Oui, bien. Difficulté kaka ba minerva ndenge ko matande puis ça va difficulté mais sinon bana ba bien déjà nga avant kufa le 1er janvier année wana kuna mais Azo a diplôme déjà bien avant, nous avons Chanceline, Azo a diplôme, Bambino Azo a diplôme, Flac Azo a diplôme, tout ça, Miradi, Fontari la Pampheline, Oyo Fontari la Bazan Mickey, Oyo, même pas combien de niveau diplôme, mais. Ça c'est combien d'enfants? Total, 9 enfants. 9 enfants. 29 enfants. Vous êtes. Vous êtes sauté. Donc j'ai un enfant à pasteur en Angola, Triqueno. Triqueno en Angola.
Nazana Tarzino qui n'est pas sur place, la place n'a pas flac à Zapanaye, donc Tarzino n'est pas naïe, donc il y a un checké, les gens vont me moi micro, c'est pas longa, donc Nazana micro, les lots, ça va vivre dans un foyer, la famille, une réalité à vie, ils ont évolué toujours dans les bons, toujours en forme, toujours dans besoin. Les lots, moi, ils ont comédie les lots, vous bien, parce que vous avez trop, vous avez sika, vous avez kingaka, si on a bien ok, ok sika, vous avez bien, c'est que moi ça va vivre dans les bons. Présentement, nous avons une difficulté à Makassi, on veut vivre. Présentement, que les gens ne peuvent pas croire. C'est mauvais de dire, mais parfois ça libère quand je dis la vérité. Ngai na bandi théâtre, na bokoli lek nanga na naku nanga. Aki na deuxième primaire, nga na bokoli avali ko foutre classe na deuxième primaire, troisième, quatrième. A eu certificat. Les gens pauvres, moi na papa na maman. Propre. L'era longue pananga, qui est pas grand frère de l'Académie des Beaux-Arts, a continué CO naïe, qui a eu diplôme. Je dis ça avec passi ma casse dans mon thème. Avant de voyager, en 2000, les candidats le pas on a gagné son ticket pas aller kinanga. Simba, Canal Paunanga, n'a voyagé, on ne sait jamais. Dans quelle Côte d'Ivoire, les Kinanga a été le Paunanga. A été le Paunanga sans autorisation Nangaï. Sans que Ban Nanga Baïbake, Bateki le pain. Bateki le pain. Pan le pain aux Akiwapi. La Kaimba 34, Kingabois, juste dans Izam. Ouais. Faut compter 7e avenue. Faut pas ngosombi kana bon à théâtre. Bon à théâtre. Il y a qui bon papa musée à Pesaibiso. Musée à Pesaibiso bon l'air wana. Au titani sana à Kabola qui toujours anniversaire net joie qui na aide à son excellence Didier Moumengi. Qui avait fait, je salue en passant, mais il était à Swat, mais je le salue Biskazali, Didier Moumengi. Il y a un salon qui est salon et joué pas à musée, joué anniversaire au Kenya. Bon, tu dois aller voir les affaires. C'était un affaire sur $4 500 à moto. Dans la carte bon, on a un sol, on a bien les kinanga. Tu as moto na kingabois, tu as tu sombi le pain. Pour ça, il sera bon. Non, bon, on a un moko, pas on a. Sur les kinanga comme chargé, on a dit que confiance ça. Avant de voyager, Betty va briquer belé plus de 500 oui, tu as voyagé avec une autre vie. Et il a signé un contrat pour que Nakende Londres pendant 3 ans. Oui. Si Koyo, producteur habituel, qui part Côte d'Ivoire, et toque l'air, toque Côte d'Ivoire, bah cani producteur awa. Les bah cani à Tikali, à Côte Makala, qu'on a commis chacun pour soi, Dieu pour tous. Souffrance et bah en Côte d'Ivoire. Et par après, il y a un message que les Kinanga a été carré au pain na Salimatanga. Na Salimatanga, na Kanisa qui a monté sur le Kanisa. Mais, et tomba qui malade dans le sens que toi qui as 3 jours à sec, toi qui as jeune 3 jours à sec, dans un message. Le pasteur Mesmey à Brazzaville qui m'a dit, tu ne sais pas pourquoi nous allons permettre un message pendant les jeûnes. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une vision, tout va bien avec eux. Tous les ans, un jeune, à 3 h du matin, il y a un pasteur. Na mail, na un message. Dans un message, vous voyez un mail de photos qui des lobbies cyber, on a tout le temps un mail. Bien, ça va. À minimiser. Na ton, on a que na boutou que na un message que na un mail, un message beaucoup photo kende. Donc, tout ça parce qu'on priait vrai qu'il fallait vraiment token. À cette manière, le mandat tongoti pour y avoir fait un bon on a cyber. Donc 18 h, parce que on a token ou fait un bon tout font la boîte mail. J'ai un message moko
eza intéressé ezolamba batoki kasi toke toana jeune tozonga na biso prière toke eyaki lere toyamola potopoto pardon toyaki à sec tokei très fatigué tosisa na ntongo nde toke na fongoli boîte petit frère akomeli nga oui natekaki lopango ya kingabo mpona nasali matanga il me dira que nasali po nazwa mbongo wana comme ça lokola yokangami na Côte d'Ivoire nga na matapoto bongo nabenda yo o matapoto. Pourquoi tu as vendu ma parcelle? Mokona ozo mbongo osomba lupango nayebi te donc leki ateki lupango nabi nasali matanga po akende poto akepe poto yango te bameli epe mbongo babrike nyonso atekisi te mbongo namoni pe te nazoba likambo avec passe na motema tala namoni mofo nazonga Kinshasa makambo nakendelaki esimbi pe te ono tike mwasi na bana mwasi azali awa na bana to batiki bazovanda api toaki na lopula 34 na ofutela ntango nazokende nga bino mpo mwasi azwa difficulté bana bazonga comme ça zwa garantie wana pesa bango bavivre na garantie wana comme nake natika eloko te nazomona jeune frère na nga atikali na garantie bana bazwi te nazomona na télévision bana bazwi te garantie na nga bana bazwi te donc na mbongo ameli lopango ateki na babrike oyo bayeki na kati ya misala bafondation ateki tu sawa tala ndenge ndenge ozonga Kinshasa otuna oyo ake boye otuna boye sans suite favorable asasi azangi lopango na bandi ko débrouiller bon isali ki moi spending atikala na sima pe donc c'est pas na papa na bango na papa na ngai papa na bango plutôt ezo sima pe te allez moi ça va ni pe alinga pe na ngina ndenge na ngamoko ndeke e ndena ko bala makati ina bala kati olondo sikoyo na occasion moko so emonani na sombi lopango na en face école technique na Shaumba DSO Shaumba na sombi place wana et na terrain moko na Kisenso rifla manjil plutôt c'est comment faut quatre na terrain moko côté wana na sombi na préféré na sana moi rapide au côté na centre ville za moi bien babongisi palais il y a un général Abouki Dakwana. Abouaki Yango le 23 novembre. Année passée, général on a Abouki Dako. Pona. Abia revendre paiement na banyamate ba mona kaye na kata lupango. Lupango na ye. Et général c'est un événement bolali bozoka tout na libanda na 3h du matin ndo babuka mur bazobuka mur à clôture donc il y a qui événement le 23 novembre donc babuki ndako toujours ba problème ezoya ngana tali mais na tournage bofuta ke wana nzela botonga ke wana nzela te espace pa roto non nzela te za lopango te za ke lopango ya colonel moko kone mo akataki basomba ba partir ba bilanga basomba yango on bateki ndambo na to somba to tongaki ya somi kuna azwi na balabala azwi ya ye bon tout ce que tu fondate voluka we au fond général wapi bon absolu au fond général wapi so ya lieutenant na kolba to funda na ba major na likolo mais général au fond wapi au fond général te mais o ibsa nzambe kaka c'est comme ça nzamba du dossier meki mwana zobenga nga na nevre ba papa babuki mira pamba te me babuka na ndako to misa biloko je pleurais na coin ya lopori shaba
donc tournage na bilamba j'ai pleuré place wana neko benga leki nanga tika kalopang leki nanga awa bazobuka ndako na okende wapi abi je n'ai pas de choix bozwa bana boyepananga bana jabir 71 je crois avant ma yakalamu to mimi biloko to buna ba 17h 18h to kebiso no sokuna to komi kuna leki ya mwasi nanga na biso mawa pesa mbwa mwasi ya leki no leki ne mwasi ya leki nanga wana pesa mbwa boyi punani jamais tokoya wana toye bataillon mobimba toye wana wena mwasi na bana jamais possible tobundani donc kogangela bato aganga oyo donc ça dit que beaucoup neti bazoba moko boye oyo mwana leki ya mwasi azomona na kati ya ndako bataillon donc trop de problèmes ça n'a pas marché il fallait masasi alongwa mais otala terrain naza nango na Kisenso na bandaki fondation et silipe na noté c'est comme ça colonel moko aza major par un par max yaza kuna déjà bino zwa ndako awa zwa ka ndako vanda awa comme ça zotonga na yo malembe awa vanda awa donc na obligé le 26 janvier na longwa rapide pa ya petit frère nanga na kena Kisenso place naza na Kisenso nzele za difficile mai za difficile mais moi nanga accepter tovanda wana mais atokaka mai na katini balabala sima batoka mai na ba mai c'est comme ça c'est là où je vis maintenant likolo leki nanga qui avait vendu ma parcelle moi si na yabo mais leki nanga mwana na yazo komelanga azo koma na Facebook pour dire que pourquoi ce monde bato bazali ba ingrat mwana leki nanga azo koma akomi bongo bato bazala reconnaissant te pourquoi na mo osali mutu bolamu et mutu azo zongsela yo mabe donc mwana leki nanga nde na vanda ke pa na bango donc tant tolongwe na kibeti masolo wana na famille ba pa grand frère je suis ingrat mais leki nanga teki do pango nanga zwa ba biloko nanga zwa ke oyo nazakane toujours leki nanga mais leki nanga wana ti le lozo sa lo pango nanga te tango na uti Côte d'Ivoire to vana 2007 abi nanga ko na 2011 nazo sombela yo lupango non pas de problème ti le leki nanga a changé ba mituka abana bandaka minene donc ti le apese lote mais mwana na zesina ki yem ta tini mwana komelanga que je suis ingrat donc leki nanga beta masolo na bana na yeteke na teka lupango ya sele oyo mutu aboko langa na école primaire donc voilà basali bolamu tu ne dis pas ça aux gens et mbala moko yo bombiango pona yo maintenant bato ba mona nini bato basala papa na so bolamu te voilà maintenant eloko etelema je dis bien leki nanga propre oh déjà moi ne azo komelanga et leki nanga qu'est-ce qu'il fait na Facebook a tia photo moi sina levé voici l'os de mes os so oboyi yango sala mukili na yo boakela leki nanga komelanga mateka lupango nanga voyez je ne sais pas où non sentir est-ce que ko sentir ndenge monanga na lelo na ndimi na vanda na Kisenso place oyo balabala eza te mai mbula mai ezotonda liboso ya lupango na balabala tina pas l'idée mais j'ai accepté na vanda kuna likolo leki nanga teka place nanga mafu matambolaka na mutuka il mange en ville na ba restaurant il est bien mais lelo mwasi na ye abengani biso na ndako nayebi te motema ezosala nga nayebi te so toza ndenge moko na baninga
original du Cameroun to le kilo ta parti en bon. Nous avons les grands frères tout oyo avant à solola na bi atangai na somi le pango onte si soki na kufi ban na ngaba otikala ko sombela le pango wana. Nazoka mutema be hein. Quand je pense à nazoka mutema be salanga non ka mutema be salanga. Mais naotala so na sali mabe oyo nga nazokanisa. C'est pourquoi je préfère Naloba pour Nabimisa Oyosanga Passi et Bima Natikala l'aise. Si je te dis que Moula so ebeti ya tongo grave na moyen Nabimezate. Il faut na na sapato na kota na maiti na komi na likolo na lati sapato. Toi la mytho qui avait ma saison est-ce qu'on va na kisenso. Na kisenso je suis maintenant. Pour les gens qui ont place, dans ma vie, l'artiste a vraiment. Vous voyez? Donc, je suis mingi na musika, mais peut-être pour savoir que Mutoyo a comment boy pour nani. Bah critiquer nga massage na sens bah solo bah le bango. Mais bah que massage c'est pas comment na sens nana commissaire boy. C'est mon frère propre à qui. Non, bien que beaucoup va toujours pauvre. Voilà, mais nos familles maintenant, bah commis aussi na di copains na bango que biso toko fa pona bango banginda, c'est ça maintenant la famille na biso. Si je meurs aujourd'hui, est-ce que les qui n'ont pas sauvé là-bas n'ont pas pour depuis 2001 Texas Tilelo, aucun geste. Peut-être qu'il y a un problème, tout le monde qui est blessé, la coupe autant moi na otaki ko beaucoup fait la moi na à partir qui na ba. Ah, il est nani l'autre. Allez dans l'autre. Faut la télévision non le bas. Allez dans l'autre. Parce que l'autre. Par exemple, maman au salaire depuis bon mois après été touché et dérangé. Na foutu les deuxième primaire, sixième primaire. Et là on y on a gros salaire. Oui gros les cas quoi par exemple. Au moins les ni mokili et zo rendre biso retour mo ya mabe wo sala te. Moto akota kisi adwa kisi ija bakota bakisi bakota ba magie bopona elo ba sali kaka ndimi akota ne kaka bongo po asala vengeance kaka. Mais si tu n'es pas du domaine nzambe kaka azwa lokumu. C'est Dieu qui a permis nzambe azwa lokumu. Lek nanga lelo abeta masolo nanga te ce que je fais. Les gens pendant aussi ça, il faut pas dans l'école primaire. Sauf à l'école primaire. Comment mais ne fais que dire ça aux enfants. Voilà mon tour à salibo. La femme, ferme ta bouche, mon tour à salibo. Jamais. Et la femme, à ganga tolo wananda kunaye donc voilà. Vous voyez combien de personnes? Il y en a combien? Moi, Makati, avec les 3 enfants, 4, 6 personnes. Il y a des chambres. Il y a 3 chambres, salon, cuisine, magasin. Ah, ils ont facilité. Merci d'avoir abonné tout. Oyo, Bazolanda biso siko na émission na biso kati na Congo Liziba TV. Na bi ke ba tout volinga ravier, kabamba et vraiment masasi. Na micho abike ane siko vandate, avana ki 500 soki mbule beti. Azokota bien te vraiment na bato bo separa evanae bolingarae mais le kamuto ngolbi buene bi ke déranger bato belé mais pourquoi pas ko lukata ko sola o maman zo edaka bato première dame na biso azalaka oyo mama ni mama Olive parce que ba makambo zo aider les los envie aux les na TV que aux angetsika ovana mais les lo on a peut-être les lo kufi gouvernement koya bato baza bosu baza ba possibilité ba koya okundo ba kolela yo siko le so kufilo pango ezate eloko ezate yo masasi kabamba okotikela bana na wani na sima mission oyo message ni ko lancer na bato yo basunga bato pour le ko ina maladie te pèse na maladie et ko bisa pèse ba millions o pe ko so melo pe lo pango pour bano baza ba chesika ko vanda na osera bato lote osera bato lote na plutôt na kufa leki na ngai bakenga na kufi pona ye c'est tout on sert bato l'autre
que nous gagnons na poignet parce que c'est là que nous avons sali. C'est je suis devenu les allées que nous avons sali. Bon là il est là pourquoi? Non, c'est à moi ma ça si je le dis, je préfère mourir moi. Ngana kufa na quoi leki na ngate ki pango na bima kwango la bima ngando. Ne pas être reconnaissant ya ngana tangisi na école primaire, je préfère ngama ça, je le dis. C'est pas banga kono ba kufa mais ngana préféraka na kufa. Leki na nga arigné na ye, c'est la vie. Na tout la biso na Congo Liziba TV wala na émission na biso partout dans le monde entier. Ve massa fait rugota la caméra na biso, bende la biso, oyebisa biso na monde artistique, na musala o banda lelo siko komi lelo. Eza na artiste nini oya shoka masasi, maliko bosana no mai maliko tikano na monde artistique na musala o mutni a shoka masasi. Bazanga raté. Oyo ashoka masasi na utobeta lisolo ya Zézé qui fut mon ami d'enfance qui aboyanga na kota place ya zali Zézé ashokanga ya de bazamo ebele na otanga deux quand on a autre na minzoto kaka ya mon feu aussi ya moi un ancien ami aussi Sembadi m'a coupé aussi qui a chassé un ndako na ye pour un problème que n'a évité a beaucoup langa bien un ndako mais il m'a chassé un ndako na ye savait que Naola Libanda Nzambe abatela donc pour ne pas exagérer ce qu'on a deux ans bon vie réelle andenge lelo zalo masasi pasi nini o etikala lo na motema tielo atovandi obosa na raté choc yango zanini choc eza ebele na otie so d'abord retour na nga ya ndako ndena ozonga siko na oza transport ti quartier 1 pona kende kisenso déjà na motema na nga esalaka bien te je ne peux pas oublier ça eza lokola TG Nanga Koufa, elle a signé contrat le 10 janvier pour abandonner dans le stade, le premier TG Koufi. C'est je ne peux pas oublier ça. Tous les jours, Nzamba Sala. TJ à Koufi. On prépare le Pouka Banobet dans le stade le premier. TJ à Koufi. TJ est mort pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Nazana Nyongwanani. N'a fallu des démarches tout pour que na somi mikanda tout il a fait kofa mais déjà Koufi. Je n'oublierai jamais ça. Tina Diwananga. Donc c'est les deux points oyo nazozo ngandako passe na mutu qui senso na okende mai difficile les athées. Il faut se comaf, il faut boire na se comaf au kata poko ta senso. Il y a pas une route. Il y a pas une route pour le ozana senso na se comaf. Il y a pas une route, il y a mai. Donc au kata boire tout ce qui bah 22h 23h il faut de la matete il faut moto risque de tomber donc voilà à chaque fois ce qui nazo zonga to nazo bimaila na moto que
nzamba kuma makaka. Tout ce que Dieu fait bon. balandi biso message eza nini na bato oyo balandi na émission na biso kati oyo courage pour moi ça courage bato balandi biso j'ai envie de mourir, c'est tout. Quoi? J'ai envie de mourir. Oh. C'est tout. Pourquoi? C'est ça mon message. Non, on a pour ça, on a c'est tout. Merci. Tout mais tout ça pour ça na yo kufate numéro de téléphone peut-être da roule kaba benga yo ba sola na yo moi contexte ezali opesa 89 74 80 143 89 74 80 143. Merci tout balobi malili masangwa fois babi Yvette Elisiki Nicki Minaj Chichi Bola na peso bambote sikozali bato tout bolinga Kevin Panda le kechu botala ka Congo Liziba TV bolinga émission na biso 4 tout kolanda ma parcours ya vena biso sele massa city to commune point oyo vraiment toujours ba remarque na bino bambobe sarabiso bolobela rabiso trotikate déjà ba filmer tout au beau monde na kati ya Leke TV officiel pour mon avis na biso abana kozala kaka bana kozala pour bino pe bo sepere bo ka bo mona kaye bo zala nae moi olinga vena yo numéro na ngwana benga moi conseil et ko sala bien vraiment Jonathan Dario na c'est vraiment na kati oyo ekende toko bato tout bolinga biso bana ngola tozoya na ngola na pona koyamba ba artiste tout oyo bazana ngola Miraisa Bidi Moyindo étoile bientôt là Congo Liziba toza na ngola pona vo septi sabino oyo botala biso na émission 4. Merci vieux na c'est vraiment courage nzamba kosunga message na yo lisolo na yo epesi ba biso pe le roi toza a tozwa pe ba mayele na vie et ça la vraiment bien et ça a vraiment makasi pena ba artiste olelo baza ba réalité le roi avec mazazo mona avec mazazo be mayebite makamunini oyo azana ngo vraiment na mutu ma vraiment ezebele mais courage vieux courage c'est vraiment triste mais aussi maka zamba tikara ba na ete lelo vraiment ça za na yazo boyini ko senga mengana lobi na par nanga posoka belia to mona vero ke bangalema to mona vero ke ne ba clinique ba dépenses aux akebele mais maintenant oyo ata pona souci vient la souci ata pona bana na ye importer za la un artiste ya biso ki sensu ya musika biso za na kinto yebi ki sensu ndeza la ki sensu chango pa maintenant musika bongo ki sensu c'est mort hein? Merci à tout botal rabiso tout bolingaka Congo Liziba TV abonnez-vous Guilain Omelonga na Swede na pesi ombote malili masangwa fwa ya uli musheni el pino tout bolingaka biso Jonathan Kabongo Kasongo bato tout peut la connecter déjà bientôt là dans quelques jours à Brosa Film Tantine Massasi Euroleka Nakatia Leke TV officiel. Merci d'avoir abonné tout au Tarabiso Jonathan Dario. Bisous bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.